Salut, salut, Bandeko Balandi, ya Feza TV RDC de partout au monde de Skabozali. C'est qui était Kimia Pei Sengo Yankolo et Zalakati na Mitema Nabino. Lelo, ne soyez pas surpris de me voir sur le plateau. Il y a Feza TV RDC pour Ezalaka Bongo. Surtout ça, multi. Tokomi ben rappel multinational, ben international. Donc, c'est comme ça les bengi biso. Tozanga kate kozalawana. Bongo lelo. Kaka ninge tolobaka to lamuki kaka bo fenêtre fungwami ba vidéo ekoti to moni vidéo moko o ezoloba makasi o penza ninge balobaka ezo faire couler ba salive batu ba komi ko lobela batu ba komi ko commenter na diverses manières mutu na mutu azoloba na lolenge o ya lengi bazoloba pourquoi po aza mwana ya star bazoloba pourquoi po aza mwana ya artiste. Mais pourquoi Bazolo Belango pendant que Tokoloba même que alors que Yé a tracé des chemins naï, a poni Moussala naï, après avoir qu'on soit diplôme d'état naï, a moni Yamalam Yakosala, ezali Yakoleka na presse en ligne, Tobengaï une chroniqueuse. Bongo lokola YouTube eza li solo to radio te, ezalaka plus vidéo na visibilité, non senga penza na régie, ceux qui bakoyi ko balancer biso vidéo wana. Bongo na simato zonga na plateau pour te découvrir ndeko ona yambi pour te débattre ensemble li solo oyo. Mbote mingi iza nya Davina gola oboyebi na ba obayebite donc iza nga Davina. Lelo nazongi so awa juste pour lobela kaka sur bana oba abandonna parce que donc ils ont vraiment choqué na ba quitté donc comment na lobelango parce que na vie to éviter comment nde nzamba kumbela makambo to éviter parce que ça na ba parents ebele to ba bana ebele pour mon que nos parents sala mwana mabe ou mwana sala parents mabe donc et si bit souté que nos bas ensemble on tourne mon lelo ba fazer ebele na Congo pour que les bobana ba kumba kuluna bandumba boye tout ça pourquoi c'est pour cela on a ça juste pour na lelo na ça juste pour na kolobelango donc ba tout bolanda ba so na ndenga mabe te na ndenga critique te ça juste que couper sa conseil na bana ndeti ngai na ba parents pe na lobby na biso pe ezala quand même bien ngala bino toti koyoka audio wana mwana ndenge ya lobby po ezalo kola annonce na ye ezalo kola entrée na ye na kati ya musala a lobby akoki koloba bongo tolanyango na bokebi biso nous surtout ensemble et to découvrir déjà ndeko na ngai auto ko débattre na ye lisolo ya lelo ndeko gérer kamien de DC7 de la presse. Et les formateurs, les chroniqueurs, les formateurs, les misala oyo, ne kojeri kamien de bonjour. Bonjour, ya Goté Business, bonjour na bande tout bala na biso na Feza TV RDC, wana na moni malamo comme Abela Dinganga et puis na moni président notre président ya union ya ba chroniqueur en ligne web président Raphaël Walukonk donc on a salué ba moté na ebele et puis ya Goté Business na sepeli kozala na plateau na yo parce que awande sika makama longue lobamaka. Voilà, awande sika makama lobe lobamaka avec la patronne Bella Dinganga kasi bo sabone belé na Feza TV RDC po awa penza boko yoka makambo na bo yoka te boko mona pe na obo mona te parce que la patronne a tie ba moyen na ye pour que bolandaka makambo comme si vous y étiez à temps réel. Papa toti ko yoka ngana yo audio ya ndeko na biso mwana ya Ferregola Davina Gola tangu yo yoki yango nangina lobana na impression na yo sali oyoki ndenge nini mwana ya star à peine auti ko zo diplôme d'état na ye ole akota mbala mona université a poni embrasser musala ongana auto sala vraiment ya Goté Business moni ezala nzembo moko jibem piano yemba vient na biso piano ayemba batika mwana pona o ezali posa mutema na ye Davina lelo soka choisir journalisme to chronique eza posa mutema na ye même ndenge batu bazolo bana parce que batu musu bazolo ba faire atiki mwana sala chronique même soka azalaki o na ndaku ya Ferregola soka yebisaki ke papa na ngina sana nga journaliste je ne crois pas que papa na nga boya
Donc aponi nzela na yenga na moni ba vidéo, pas mal de vidéos azo sala, azo et puis aponi émission moko boye oyo batu pe balinga kolanda mingi ba découverte, ko sala na ba shege, ko sala ba maman ba lona bilanga et puis alobi ando sala ba analyse ndenge toki na audio wana et puis alobi na batu boke na ona ndenga mabeti. Sauf que ba mal intentionné basé belé faire sundola mwana, faire boy na boye, faire lelo mwana comme ce que toi boba que mwana faire vraiment a comme chroniqueuse ndenge yuma ya Jonas Masolo ce qui Masolo Jonas wana e baté sur en Afrique soit za wapi ndenge azolo bake Davina gola comme chroniqueuse yonde Jonas yonde moni c'est là non papa boke na on ndenge ya mabete déjà Davina a pesi ton problème ezali nini on nous qualifie biso tout ça la musala de chronofati ba qualifie ba sœur na biso ba bordel ba qualifie biso remoko ba voyou peut-être crainte ya batu nde yango wana musala oyo papa nangina nous yo expliquer na no batu musala oyo valeur nango po o longola peut-être na mitu ya batu bazo kanisa ke ozala na presse à ligne ngo baza mutu moko donc osuki na yo na vie yango ko kubwa kama na yo kuna kuna na presse à ligne c'est ka mutu faut ça c'est ça travail de ya esprit ozomona soki batu bazo ba lelo presse à ligne bazo kitisa biso nga na pesa rapé moi raison moi que par rapport ya bandeko na biso pe mususo ba image balakisa ya nini ya kilokoso ya kindumba ya boye na boye bisenga sengezanga tina yango bafingisa ya rotinda ba photo mitakala yango moyi lelo biso tozo fingama mais soki Davina lelo asali musala na ye lokola ba ser na biso mami lela lokola ba ser na biso milolo tale mutu kwa milolo est-ce que basi ba mutakaliza ye déjà soki bas asali musala na ye donc lokola baba ndeko belé ba ser na biso belé basala musala ako finga mate malgré to ça na kata ko finga ma mais moi exception mo boyeza la lokola ba Davina na ko pesa ba exemple moko boy lelo ba finga ba chroniqueuse est-ce que ba finga ser na biso mami lela ba finga kete ba finga ba isha koko ba finga bango te mais soki yo ye na monde mo bolingi ba finga yo ba ko finga et puis ba finga biso ba chroniqueuse pona nini pour na mwasi moko oya ya na internet sans formation sans nini ya enviera le quoi zaka mwasi ya ba musicien banda ko damsonner amoni privilège le quoi des musiciens tel damsonanga na occupé ko ya ko senga émission a boya neti azalaki mukala ya ba ser na ya ndo même la bango ba saki lelo a fingi sabiso chroniqueuse mais moi je ne crois pas que Davina va finga chroniqueuse parce que aza déjà na art de parler à sa diction et bien déclamation de mots azolo ba déjà kitoko et puis sauf que alobi azui diplôme ba tebele ba CP la rango ba mona on déjà fin du monde OK makamba passe ba na après diplôme papa Jérémy to que na malema tu penses penza que mututu ako sala chronique presse alinde to zalelo parce que tout le monde mutu nyonso on dirait ba tu nyonso to théâtre footballeur mutabilanga au monde pas 6000 micro ba PCP espace ezako lakisa ya kote mone lokona na bokondana ka lelo mutu tu alinga ko ma chronique ezoko lakisa ke tozaki na mboka moko boye babanda ko pimela ba jeune misala yo bi combien des étudiants ba 600 na ifasik o pe baza déjà na ifasik mais bazoluka ta simba micro boye ezaki ke tozala mbozani na mboka moko l'état moyini batata na bavandaka na ba bureau balingika bango basalaka même na ba chaîne musu privé basala awa po kende kuna il faut directeur à programme Adam Soné mwana bato alingine ba Adam Soné ete o directeur marketing Adam Soné mwana bato azanela musu fidèle na mutu ni azana ye vous comprenez et ça on l'accepte que ba bato nyonso balingika basala chronique mu pepe wana bimi po anini presse en ligne tango bimi aider tolobite ke batu nyonso to bazana presse en ligne bazaka ka mabe bazaka malamu mais aider ba jeune o bazanga ki misala yuzo mo te ke presse en ligne et chasser pe moi chômage et belé na Kinshasa bazango le roi te ke d'abord so batu théâtre bazana presse en ligne pona nini parce que art dramatique na animation culturelle et logo moko tout c'est l'art de parler na théâtre tolobaka na chronique tolobaka animation culturelle so vous avez une capacité à animer soirée moko boy vous avez la capacité à animer spectacle moko boy on ça la paix chronique bien on ça la paix peut-être cinéma peut bien donc c'est un peu ça batu musu ba kota la misala batu balobaka te biso lelo batu théâtre lelo nous avons des joueurs nous avons des journalistes ba kota na cinéma na biso Jéri o Davina sali lelo
parce que tu es dit que ba miso bazo ba papa na ya sundola ye papa na bwaki sai oh ninga zo bima wana est-ce que zo mona te que zo toucher personnalité ya papa na ye nde baloba na lingala ko pe ko sopa papa na ye jamais moko sopa papa na ye po ezane ba mal intentionné ne ba na boule sopa papa na ye Davina zo sala kaka zo tombola kaka drapeau ya Gola ya famille Gola omoni lelo bato ba olo ba boye po ba moni akomi chroniqueur ko na ngana ba akomi chroniqueuse siko monde chronique to za ba na mbwa to za ba tamayele te yango bazo tchole ke moi na faire pena po na moni mutu musu na Facebook abio moi na faire pena chroniqueuse yo soko za na ndeko na chroniqueuse ya mutu esala te atanga te bato ne surtout ba bongo te Davina asali choix na ye et kotika la koleze papa na tamu kiete okeza kutu meilleure histoire na monde moi na ya grand artiste munene bongo akomi chroniqueuse peut-être bino bomo nango chroniqueuse ka kondiye ya manzanza ya mayo to poto za na Congo so zaki na Côte d'Ivoire bande kona Côte d'Ivoire ba ko pese valeur mais so otali bien bande koneka ba congolaise ba so pese valeur te mais ngana yebi ke ba tebele na tangi na commentaire na moni commentaire ce que ba fingi nani Davina te batebele bazo koma vas-y ma chérie osa déjà na talent courage omoni mabena biso na Congo ka bandima mutu ka soka ke kosala ailleurs fallait lelo ba ofinga lelo awa faire rigolo ba ofinga lelo wero ba ofinga lelo so bazaki ba ivoirien mais to kumisa ba ma classe nete ole la Didi Arafat lelo on a tikala ko mona été vous comprenez batu musu ba lié te na liwa Didi Arafat mais c'est un ivoirien mais azana wera na bango na faina bango mais yoka niveau nenga adiminaka bango mais moi songi muke to kota poto aka na kati émission oyo ba ndeko na biso l'artiste munene ya mboka oyo Mindondo asepelisa batu nyonso mais bazo reprocher na ba artiste musicien à part waze kwa mutakine na butu je pense na wera na habiter pour na butu on après wera ba bia ayaki na waze quoi pourtant so tozonga to pema tozonga biso ayaki mais le reste ata message à condoléances ezalité à ta délégation mobo ya orchestre moya munene qui ne bâti à fleur réalité mais tangu DJ Arafat akufi to moni ba vidéo ya artiste minene ya mboka na biso ba musu ba komi ko bimisa ba photo moko bakanga na ye po ba la saka ye bana rapena bango vraiment ezanini ya biso moko to kufeli awa mutakoloba mais kufi hier on a fait vraiment tout le monde a payé ba ko job avion ba keti na Côte d'Ivoire na matanga DJ Arafat alors que Rose ka mutuka awa aye na Stade des Martyrs. Pourquoi différence de traitement? Eza ba anti-valeur, eza complexe. Ndi sala ka batu belé bongo. Et moi te ke lobi na ngota maniki de John, une bouche de moins dans monde de polémique. Moi te ma bola comme yem. Asa il hommage à Didi Arafat. Soit yemba ki hommage à Serné Mindondo te poa. Ayemba ki hommage à Serné Mindondo te complexe. Complexe na ba ki ndumba ba ranango. Vous comprenez? Asa nende ko na biso ivoirien mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Grand artiste na bino o ba ivoirien pe ba yebi asala pe ba spectacle la balé kuna bosali yangote ça ba complexe quand même de ça Arafat abeta na Chine te Mindondo abeta na Chine abeta na Chine Arafat amona Kadhafi te Mindondo tozana ba photo voilà. Kadhafi ya mbiebo voilà tala niveau Mindondo zala parce que au moni Congo donc ya mona ba complexe ba rebelle ba leti bato lokwa ba mambolé na ba ba complexe makasa beti nenze mune ba congolais msupi ba hose plan ba lo ba ki en tout cas ça les clips en kitoko asa nenze mo kitoko mais asa les ivoirien bande ko congolais awa papa lutumba kufaka sa ila ki nzembo po mona niveau mutema mabe papa lutumba kufaki mabola sa ila ki nzembo ata vidéo lem so embeli makangu na kala te ba artiste minene pe ba sali ba vidéo peut-être ba artiste minene ba sali ba vidéo ya condoléances pour na DJ Arafat ngana oloba na bino bobotika complexe wana bata théâtre ba yedaka bino fort ba musicien bata théâtre ba yedaka bino fort totanga ba kombo te mais bolakisaka bolingo wana na bato ya théâtre et puis ezaka ndenge na bango des fois okutaka bela bango bilambe ebele aye na aéroport ka bata maboke mutu bayo yamba na ba chroniqueur donc au moins teke ezosopaka bino malgré ya mwa malamu bazali mais ezosopaka bino c'est pas bien Jerry Davina aye na mondo yo sa combien makambo ezalaka ba mal intentionné bazalaka oko pesa Davina conseil nini pour lobby to mona teke ba mutakaliser et puis d'abord aza kombo alati kombo ya papa nae ezana bato peut-être bako piéger ye basala ye mabe yo ningo za mwa mbiaka ningo lo bako za na lingwele na internet conseil nini ndenge vena vidéo le gabo oko pesa na Davina pour a réussir pe azala protéger d'abord conseil na ko pesa Davina ya liboso ezali courage ma sœur kende ka ningo zo kendana
okimi biso kutunga na sepeli okimi biso obi ondo sano be mission ba polémique té ba luka wana polémique té ondo sano ba analyse no wana ba biloko no wana ozo sala ya ba découverte wana conseil na ko ba accession mukeza nini na yebi ko za mwana star ilo monte olengi so mutuka ozaka de na mituka o boye na boye okola de na palais ya bien. Donc, tout le monde a dit David a obtenu $500, $1,000, $2,000, c'est la vidéo. Il y a 3 minutes parce que dans ceux qui sont en Suisse, ceux qui ont vidéo, il y a 3 minutes, ceux qui ont $500. Donc, on met un peu ça les locaux. Et puis, il y a des gens qui ont un téléphone. On a embrassé mon dos. Il y a des gens qui ont un téléphone. Mal intentionné, basé belé. Alors, Lucas, toutes nos questions, on a téléphone. Or, que ça déjà mission, et ça déjà piège. Parce que n'a pas na zoango. Fimo pas bien na mikili, Jéri, on est intel à Zakabo et Ponanin. C'est Keba ou ça la mission. Yemora Seka Akata. Donc, Davina, faites attention vraiment à téléphone na yo. Et puis, bunga moi mouké. Mon million de chronique. Ko zalaka te to vanda to mela te. Aussi si musano okendako. Ndenga ya anu na zalaka. Parce que mutakozo occasion ya kotonga yo ya koloba mabe ya kosala boye tango okutana kutana. Donc conseil ngana ko peso yango wana. Voilà to comme déjà na suka ya émission na biso na Feza TV RDC ou to benga na biso to s'abonner pour ba analyse to masola bobo kuta onka na sika oyo mot de la fin na yo mwambote na bande balandi biso. Mot de la fin nga batu ba teninga rigueur telem sonde na lobi pona makambo ya na soignon soupe mwa muke. Pour DJ Arafat Yemoko. D'abord, on a nous interview na TV5. Balobi na ye, batu bazo ignorer musique congolaise, abi ou azo ignorer musique congolaise. Azana katsambriema, ngana s'inspire na musique congolaise. Batuniye JBT, Kofi T, batuniye Nani, Spawn McClintosh, prévané bota la vidéo na nenga zoba. Donc, à s'inspirer na Spawn McClintosh et puis na comment on appelle DJ Arafat Oyo Azaka atalaku ya roga missile asa longwa sala orchestre naye donc à s'inspirer na 2 personnes wana parce que yo mabole ba s'inspirer na omoni siko mutoku misarape ba s'inspirer na été ba s'inspirer na McClintosh omoni siko mutakote la ko wana sele mbwa omoni ke ba s'inspirer na bango na yete donc to e bara to sala batu to zonga batu pena et ko sala bien ceux qui bomoni ngana loba mabebo bo supporter nga vraiment supporter nga bon pour nga la vérité Zola de la Cruz ma meilleure chemise bambote na yo adada génie donc ça mouvement côté au sala bien na ibsi de chic et puis Anthony de la presse Christivi moi nanga margué azana suspension et puis na pesi mbote na Francis Tio Muluba cher na pesi mbote na Darcel Simbombi et puis mbote na Bosanité Claude Ndombasi Mamagi Mamagi Mafuta tozape na Magi moninga ya Malili mama pasteur Titi la source bambote na yo ebele mama Elisa Monoko Bank na sentir angote bela dinganga ma social merci beaucoup ya Gauthier au pensé nanga na ko za plateau mona yo. Merci na la patronne na Bella Dinganga. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Tout le monde peut monter à célébrité na biso monene ah pour ni na nzela na ya top modèle, ya kozala mannequin quelque part, ezo futa nango, ya monique za nzela ya malamu papa na zo soutenir ye. Tozo mona ndeni papa na zo zala na ya zo tsasa ba vidéo moi na ye mo zo lobela zo soutenir ye. To sengi pe kaka na faire rigola lokola mwana pa poni ya nzela azala ne chroniqueuse soutenir ka mwana yo tsela e ba moyen matos ya dege la na salela plateau mwana na kendeli akende penza liboso to tika ko décourager mwana oyo au contraire to pesa e ba conseil to entourer ye na bolingo to pousser mwana na akende l'avant ye mo kazolela azolobi bana o bazala ka abandonner nzambe alokotaka bango pe atombola ka bango. Tika na vandisa iget ineza moi si ya pembe na Londres kasimboka babela dinganga la patronate moi si ya benga na kamulili na ngongi musika nae tika na vandisa beau frère Obed Kabeya sika za na Turquie na vandisa Igor Kolo kasi ba beau frère te na Paris siko zawana na pesimbote na mama Bokilo Adrienne Nongi o ba pesanga moi si ya mwindu
babengaki awa métis noir Glody Lukala désormais Kasongo. Et puis na pesi mbote na la patronne nangai Dorea Masingei de Kasongo Ndoyi ya mama Iget Kamanzi ya yo mbote yango wana kasi oza leki ya kapios kapaya na Canada wana na pesi bino ba mbote soki bo sepela ki bo partager ba vidéo oyo soki bo sepela ki bo s'abonner soki bo sepela ki bo beta maboko bo benga biso kaka na 89 99 47 545 et puis to pesi sous merci na président Raphaël Walumpungu. Et puis, merci à Koleka na la patrona. Bela Dinganga, merci pour ce tala pe bakoto yo. Au prochain numéro, bye.